Paka songo vraiment merci. Na oya saleli ngai lebela 82 000. Ninga futeli nga tuka penda nga na pambole na kombo nzamba kene liboso. Président Kamani Kasongo maso aseli biso. Nzamba te loboka ke liboso awumela. Asimba libende. Mani Kasongo. Antuka papa nzamba pambole yo. Uza tata malamu. Tata mingi bazoluka basala makambo me baza kokopa te. Kasi tata nasengi yo merci. Ngai mama na yo naza nesengo mingi na makambo osali nzamba matisa yo likolo. Merci mingi. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela yesu, koasali. Nanamela nani, nanamela yesu, koasali. Bolingo lokola maya pio na tamamoi, sokomeli ekitisi. Bolingo lokola maya pio na tamamoi, sokomeli ekitisi. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Nasengi Paka songo vraiment merci. Na oya saleli ngai lebela 82 000. Ninga futeli nga tuka penda nga na pambole na kombo nzamba kene liboso. Merci vraiment. Na sepe na Kasongo. Président Kamani Kasongo maso aseli biso. Nzamba te loboka ke liboso awumela. Asimba libende. Mani Kasongo. Antuka papa nzamba pambole yo. Uza tata malamu. Tata mingi bazoluka basala makambo me baza kokopa te. Kasi tata nasengi yo merci. Ngai mama na yo naza nesengo mingi na makambo osali nzamba matisa yo likolo. Merci mingi. Ok, merci.
biso toye lelo basali lelo sikoyo toza na biso babola nana kofutela biso mwana oyo mbongo lupitalu mpo tobilo biso tokoti lelo aboti na césarienne posa na ngai papa asunga mpe biso ndenge asungi baninga asunga mpe biso toza na eloko te atala kutunga mokola mama ndenge nasali Merci bandeko botala biso partout dans le monde oyo boluka kosunga bato bomoni ba maman baza awa mwana yo abotami na césarienne c'est que moyen babimeza te po makoki ezate c'est makoki ezate bango botika lelo c'est que Herman Kasongo ayebaki te azalaki na calcul ya bato yo bazalaki avant bango babotika lelo président Herman soko tala émission oyo tala boye bandeko mususu oyo bazali bana partout dans le monde oboluka kosunga ezala eloko moi moke je sais ça moi bien vraiment je sais ça bien maman numéro yango yo pardon c'est oyo papa Jean numéro yango papa Jean numéro yango ya papa Jean numéro yango ya papa Jean c'est ça bokomoni yango bien te bokopona bien te bobengi numéro oyo eza na se wana na ozwa numéro oyo tobenga na ba mama po to bane to sala c'est ça. OK, c'est bon. Ashanja bomo inanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomo inanga oh yeso yoe nabonzeli oloye boyo na yembeli umbo bana ni balae yolingenga na alona yombeli kaya pasantu esweye atamasomo na ngai komilo
Nzambe na bomboye yo nolimbisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osi yanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozama ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga C'est toi, Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo
vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne la vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.